congodialogue.com. congodialogue.com. Merci beaucoup, surtout dans Bande de Gotou, Bazotel, Abisso, partout dans le monde entier, na www.congodialogue.com. Comme d'habitude, nous sommes sur terrain en train de travailler. Tozo Lela et Longo Nabao Bazo Lela, Neti, Baimajo, depuis Banda Oleka. Vous le constatez très bien que Tozali vraiment triste. Naliwa, il y a Molongami, la charmante épouse à Godé le Fombo Oyo, Azali grand artiste Yamboga Nabiso. A Koufaki, Lelo, Togenagi na mort, Nengezabo, Baimaj, tout Botali, Ezaya mort, Lelo Awa. C'est pourquoi Tozali Nagoyambela Bino Batu Moko Moko Baope Baeba, figure emblématique pe Amboga Nabiso, Batu Obaye ko assister. Premièrement, na Obandape na parmi ba grand homme Yamboga Oyo, président Azan Abiso. Bonjour président. Bonjour Ndekodangay. Sangoboni. Sangote papa Nengo Monika Tukutania. Président Texas Nabato Bazota Abiso dans le monde entier, peut-être entre peu de mots. Ba oyo peut-être ba yo kakayo na musika to ba oyo ba zui chance kaka ya kozwa lelo na makambo pe toza nango lelo ya matanga. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Oui, ndeko na ngai moni d'abord papa le Fombo azali ndeko tozalaka ne de temps en temps. Alors ça qui passe tant de que molonga ni na ye akufi kokufela ezali nzeta mbila lelo teli awa lobi teli kuna le temps de yoka kiango tozalaki censé ya kotika makambo nyonso tout à faire c'est sans ndenge moni to uti morgue pe to ye awa pe kokabula mawana ndeko na biso papa le Fombo pe lobby na yebi que délégation vraiment ya ONG ya Bandundu fondation Mwimba Trias c'est kozanga te prendre kabula mawa na ndeko na biso le Fombo pe na bandeko nyonso tout papa Shora Mbemba tout ça na nenga Mbemba kupa c'est une grande famille tous ensemble donc ba yeba ka ndeko mingi na tango apasi donc voilà quoi papa yango moninga yao. Alors, Salibiso bien makasi sigo na habité na ndenge pe oyo assister na liwa boye par rapport à makamusu pe loba makaka ndenge za na ndenge na biso Congo batu ebele bazo soupçonner ba lobby ndeko na bino le Fombo Godé alekisi mwasi na bakisi yo en tant que mukolo en tant que une grande personnalité pe mboka oyo okolo banini par là papa batu balingaka ko penser négativement nani muda ko kufa te liwa eza ona pona biso nyonso tout non ba lobby na nena ba ya ba musicien alekisi po azo succès lokola succès za yisute non d'abord les kamebengi pa bengi kisi nga kudu na ndimaka yango te po soki kisi ezalaka bato mingi bamipesaka mingi na kisi ta mosusu tozoluka kaka bimoko po tozala qualifié ta mosusu eye kudu te e bato basalaka kisi bazalaka wapi oyo lingo bayo ozala na kisi te papa ngai na ndimaka kaka nzambe omoni kotala mutu libanda ezali pasi me kati ya mutu yango mutu ekontaka donc liwa eyeza mpona mutu nyonso tu même bato balobaka baza na kisi me suka nango mpe bakokufaka donc eza liwa kaka eye bato batika bakanisa ebele ke eza likambo ya kisi yango ndeko akufi non parce que soki asoloka ezali bongo papa le Fombo nde akotikala libende suka nango mpe akokufa kaka voilà quoi. En tout cas, c'est bien pour Nabiso Toza, Peto Kamaloba na yo. Siko bato bakolinga neti va contacter yo parce que tokoza pe na posa na yo. To sa pene mission mobimba to lobela makambo fondation to eba ekomi wapi. Merci beaucoup ndeko le kozala esengo mingi parce que ngana respectaka presse. Soki nazalaki en contact na presse te bato bakoyeba te ke ndundu wana Mwimba Texas aza grand technicien na catch et puis sala musala zosala pona bandeko ne bandundu pe ba vulnérable mususu. Si je travaille dans l'ombre bato bakozala na les qualités mais c'est parce que naza en contact na bino presse. Donc bato balingo kota en contact na biso pona kosunga bandundu
bakoki kobenga biso na 243 89 96 967 donc 089 96 43 967 to na 081 520 42 41 081 520 42 41 balabaka la belle dame du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Chaque trimestre tozo kunda 5 to sindu no bazo kufa pona cancer ya peau na ndenge ba moyo eza makasi asidu sikona changement climatique pas c'est sur makasi pona bandundu mais malgré ça papa na ngai tozo continuer ko leader tozo ko ndima nzambe ete makambe ko changer parce que déjà niveau on nzambe comme ils déjà ba avancer ça est déjà significatif. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Toujours comme ça cette émission parce que tozalina moi batu bazalina bango pe moi ebele awa. Je crois to sangana pe kana ndeko nanga epan ensemble il y a to benga yo bongo parce que ozali oyo asali musala ki tourna moko kongo yebana shora mbemba yeyo oboyo kaka mutayemba apina danger asaba succès impact danger ka ville Kinshasa. Alors le lota moni semeki na yo belle sœur na yo atiki biso akei Shalamam et ça yo non ndeni bon eza parce que moni ngai tambo bolingo na bango bandi d'abord ngana zaki président na bolingo wana parce que na salaka studio ya deux pistes ezaki semeki na biso akufi baki choral ale mote mebeti alo fombo balingani na mwasi alors na mona bolingo bango ndenge bandaki mwasi na mobali babandaki kaka bango mibale alors tala la fiançailles va saki 4 ans na libala ba ko sala 20 ans c'est trop le loco a 24 ans vraiment ça touche ça passe pour au mona que Charlène akei atiki moninga no babandaki bomona vraiment ça passe souvenir ni makasi ozo garder pour na ye o ezaka soko kena ndako ozo raisonner pena mwasi ya leki nanga atelinga biloko mwasi ya leki nanga lobi nanga besala ko bien souvenir ni makasi ozo garder pour na bon yeminga zako lo bate so moninga ko mona buka na koseka voilà bolo lokanga ngapela mutu moko naki lokola dona papa na bango nako kozanga te na sala geste so ne kotala bango donc ataki mutu moko yo aloba mingi te donc taka mwasi kitoko bongo vraiment la passe. Alors na bandeko ba pandi sanga mabe na net na ba télé que Godé le Kombo alegisi mwasi na libota na biso to simba artiste donc d'abord ba ebite ngi mwasi abeleli eza mawa mingi pour que no koma mabe pona na moto eza mawa mingi muto asali biloko na wana wana nzamba ofuta parce que biso tozali netika siko na vendre trop mais na uti ko sa album esili sim blanche na kozela tananga soki simbi ça va soki simbi te pas de problème mais oya ko qualifier mutu ke mutu akufi moi sabeli 8 mois et puis banda bota ikaka ba complication eza nini vraiment esali ke lelo tika biso bozeka tanga boti ba tension bando sala ye mobulu toke na l'église tout mais aboti bana combien 8 atiki 8 enfants talaka 8 ezebele et voilà peut-être ko bota landisi bana ou bien eza ko bota ka normal éviter wana nzamba ça c'est bien bomo ni bela biso na libota na biso makambo ya kisi fétiche to ebe ote motema mabe peut éviter parce que c'est ça le kanga kini mo mandu nutala ibana rien ezeka moni nazaki na esprit il y a bien et puis la bêta trop voilà. Mais nous avons dit matin, non, il fallait que l'album soit la salle. Sim blanche a jeté. Makambo si la bongo si matolanda. Les autres ans makambo yali, ils ont touché bisonano. Na bongi si semeki, mais beaucoup sont à bokoya bomona. Mosali to sali a frère. Merci beaucoup. Là, vous venez un peu d'entendre comment est-ce que Shora Mbemba a outi koloba a pesi ba souvenir selon ye na ndenge zo sala. Kaka awa donc nayebi ke na ozela bino mutu moko oyo azali awa parce que toyende ko solola awa toyende ko solola vraiment na bandeko ba ça va to monyo na matanga salio ndenge nini to yokaki ndenge nini tango apprendre que moi c'est à Godé le Fombo akofi bon nga ezalaki okusa nango boye ezalaki mardi passé na ramki na tongo je pense que naki ko brosser naki neve nanga aye bisinga o Dominique babi masalo fuma kufi ba po akufa depuis lundi nga mardi na ko apprendre message wana tongo mba moi du téléphone na bengi e ponga bere mi mbuta
na bi le fombo problème ninga na yoki oyo balo o no ke pano problème ino na ga bisinga o Charles na kumba munga na gangi tellement quoi avec téléphone na tang na ganga na kati téléphone moko na côté na sukoli na bengi to soyina na téléphone ko expliquer nga na ko tourner programme abina un programme ezali tozana matanga na masengi et pas na bango na parcelle familiale na bango kuno. Oyebi personnellement Chalamama oyebi bena bien na yebi banda balingana kina lufombo tinde besa mariage na bato bazota la biso expliquer nanu biso nanu pour la première fois tant beaucoup tana ezaka nanu ndengeni na ya époque wana na Chalamama peut-être ba bon souvenir ozo garder pour nae ba bon souvenir yebi gazaki mama moko gentil hein abay ko yamba batu parce que ye famille na ye bazaki na olo sidwa na kapel bon nga pe nzo bana na olo sid na turumbu pa mama kulutu nanga le fond souvent dans la zone on a pas na kotala ye tous akomonana tozokutana na biso nande pe tomaki basa mariage na bango c'est wana fibe ka zalaki to betaki na mariage na bango ezalaki na Zenith Bar na Prince Gambela na Zenith Bar wana to betaki wana fête na bango mariage na bige na zoko souvenir cadeau na pesa bango mariage na somba bango i carton ba vert unga na pesa bango à l'époque na pesa bango carton somba ba carton ba vert unga na pesa bango cadeau na mariage na bango. Lelo akei atiki biso na ebite malobani no koyisa godé le fombo na kopesa moninga ngaka azana courage ezanzela biso nyonso mutu moko na mukili agi éternellement to yaki soki mission nzamba tindako na mukili sili zamba obenga yo donc soki pe na bana oyo mwasi atikeli soki pe na bana. En tout cas, c'était un plaisir de lui avoir. C'est quelqu'un que je vous rappelle très bien, si vous ne connaissez pas bien, Dominique Mabois. Azali parmi Batu Oyo, va faire bouger Empire Bakou, va faire bouger Congo, va faire bouger Afrique. Dominique Mabois, Lelo, ceux qui battent Balobi na yo qui aussi là. Okoloba keza solo te zalokuta. Somme dobi nga si na kobana nga na aussi la so nzamba jimolimo nga na keiti. Mais le quoi nazana Dominique Mabois zaka. Nazali ngayo moninga ko mati sur scène. Na ndenge pena osepel sa bato. Na oteko be dernièrement AVC, c'est AVC gauche nyonso na kota hôpital et puis na kota hôpital wana le fomba contribuer ki mingi. Ata ça ki ba démarche tout ça. Mbongo kutwa liboso na kota tangu na bele ba yebenge ayi nazana na hôpital mona bandali wana dekan le fomba yaki. Ba première soin na zoaki apesa ki mbongo ba première soin et puis dans on a comme na mama il fallait encore scanner yende ça ki ba démarche wana akepa PDG plus mobile ya RTGA PDG apesa ki mbongo tant ka biseke PDG mutuno Dominique kuno moyen te ce qui vraiment au sali quelque chose c'était Dominique a rozalate PDG ya ganga ki Dominique PDG apesa ki mbongo fumba yaki na ngotina mama imo na kota ki scanner azape tanda kwa utala ngana hôpital vraiment à l'andele ngati ndingi na ko bima hôpital vraiment zaki nanga toujours atika ingate azaki nanga. Merci beaucoup Dominique Mabois, je crois qu'on aura le temps de te chercher to meka ko solo la susu pour na santé na yo pe pour na parcours na yo. Merci. Merci Dominique. En tout cas, nous on est en train de poursuivre comme ça notre mission qui de voir de prendre Yamukolo to zonga masi maman muke. Non, même ça va. Sangoboni. Sangote Songandila. Santé bien. Pepele no monika. Toi na matanga mais on dirait Yamukolo ena nenga guerre. Te. Na yeba nenga matanga ti. O pena kufi alaki petit sœur nanga propre. En même temps semeki. Donc petit frère. En même temps moi sinaye semeki. De leka quartier. Siko liwa tokoloba kezani neza causer nani. Ba abelaki ya mais oyebika ka soki muta kufi lokola petit nanga le fombo un grand musicien ya mboka au Congo bato lobaka ko alekisi mwasi mais biso toyebaki ndengi petit sœur na biso semeki na so abana ko bela abeli makasi le fombo souffrir abimisi ba mbongo ebele po asalaki nyonso mpona mwasi nalemaki mwasi na ye te bakoti hôpital babimi abundi makasi mais nzambe mutu apesaka nzambe mpe mutu aswaka. Merci beaucoup. Merci Yamukolo. Jérémy Yoka. Jérémy Yoka, Jérémy Yoka, ça va? Ouais, très bien. Tout le monde est na aisance honorable. Vous voyez que l'Élisa, maître s'il vous plaît.
okozonga moi sima parce que tous s'il vous plaît. D'accord, biso to ça l'émission. Ouais. Donc ndenge za boye toye ko consoler ndeko na biso Godel Lofombo oyo assista na album ya bato ebele, c'est-à-dire je dirais bien à 100% ya album ebima na mboka oyo on dirait 70% Godel Lofombo sunga bango. Impression ozaki nango ezaki ne jour ba prendre que moi sinako. Non na banti bukolo na yoka ke moi sinako faki Benjamin Pansundo epengango. Mbala boko na sens ya humanisme, paix et reconnaissance. Na décidé qui mbala moko que na lingala facile to diffuser communiquer nécrologique oyo ti mukolo corps egobima. Et je crois que yango est salami si lobby ezaki diffusé le loko ebimi. Mais na côté msusu ezaki na pasi pona ngai omoni Godel Lofombo pona ngaza kulutu. Na solo na moi bien mingi to na za lepela ba réunion vita malgré tika so que na côté renaissance. Mais to sala na ye to solo très bien. Pas sur la pena mona ondre yangai. Bon souvenir nini oza nango peut-être pona moi sinaye to pona ye moko pe Godel Lofombo. Non na bandi souvenir makasi na rosa nango pona maman parce que maman ye moko personnellement to yeba na raté. Mais na souvenir na ye souvenir na zanini. Azali seul moi si un musicien autre Robert Aliso. Ah, pour ne pas dire seul, Aza parmi barar basi artistes musiciens oyo to Robert Aliso la sonité ponaye. Comme abimra pena musicien boya sala pe boy non. Ayi mo so aya vani na libala na ye baboti bana 8. Basali 21 ans de mariage. Toyoki na buso bate toyoki na potopoto te accueilli personnel. Souvenir malamu yangwana. Merci beaucoup. Mon très cher frère, je vous rappelle très bien que Azali parmi Batou Azali tout autour et honorable Zakari Bababaswe, Nakati Lingala facile, Jérémy Yokayeyo, Bamakamutu Boyo Kagawana Bani. Tout c'est bien, mais là ça coordonnateur à Lingala facile. Ah bon? Toi est belé. Mais si quoi les coordonnateurs. En tout cas, donc c'était un plaisir de recevoir les coordonnateurs et Lingala facile na émission Nabiso surtout que tu es collé là. Vraiment mais to sur la peine mon bimba. Plaisir aux appels. Pour solo là, pour moni na décidé siko yona panzanteke. Pour musala wa media batasoni bakoti. Ba garçon so ba salango pour ba titre mabe. Aux informations mais titre na yo komi matanga mo solo Lofombo sangidra. Na évidence on la qualité ya salle oyo ndenge emplacement na ngo ali organisation so grande zangaki. Je ne pense pas. Et na biso pe bandeko to sa musala na internet totala batamaele to ebele lo yo boy lo ba Freddy Akimbe batamaele boyali mais on dirait bon to ba privilégié médiocrité ba koti alors to bongisango po ba ndoko masoni et puis ba so mo sala ngo poso mo Simon na poto laissez-moi vous dire que ba sa poto ba na loroté ba na poto ba na loroté maloba belé ba français belé français on peut so ke nango 30 minutes 80 fautes. Jérémy Oka, donc na sepeli. Donc, bandoko na biso to sa musala opona ki pedete to sala musala opona kokota ki mariote. Eza son. Ola ça peut ko utala fama nzala. Ce n'est pas bon. Merci. Oh Jérémy Oka, na yebi no to ozaye. Yves ça va? Ouais, ça va très bien, donc Nzamba Sunga, Dieu me soutient. Voilà. En tout cas, Moussala Kitoko, Ozo Sala, Batouazo Sepela, Batoupe Baokoma, Batouazo félicité yo. Tu consoler Negonabiso Godel Lofombo. Na évité personnellement, au cause d'un bon souvenir, au garder, tout mauvais souvenir au garder pour Madame Lofombo. Maman Chala. Je pense que les lots, lui, Congolais, donc les Français disent, Moutou, il n'y a pas si. Et plutôt Moutamalam n'attend pas si. Donc comme les Kinois disent, et les lots au Mona, lever la vision Lofombo, à Sunga, et ça mission mort des Congolais Oyo, Lofombo, à Tiga Print Naïti. Donc on a studio tout, on a album presque belé, Lofombo bêta. Mais comme ça vision au Mona, les lots morgue, tout le monde on a besoin pena, on est à délaissé, Batoubaye, Batouba assister, et ça va musicien Oya Zalakana, bah Massanaï. Oya betela ba oya assista ba oyo asalina mambe belé to moni bangotela pasi yangwana donc maman so Charles na yeba été na monete na moneka na ba photo mais vele fomo to no mo na ba TGA to no wona ne ba nzela na ba studio
mais ça lika passe parce que komona mutu abungi ata mutu munene et bandeko wana pe belé ba yebi mama wana parce que ba yokane banda tanga komona et ba yebi aussi ndako eska pi ndeko na so godel fu manda wana mwasi na mais ya pas ça que to moni pena assistance ba mission te parce que nous sommes en train là et tant que ba journaliste biso to ko assister et balobara lelo ba journaliste en ligne toza ba oyo te bo sa musala penate mais lelo to moni ba to ba ye awa so biso tanga ba journaliste analogique ba rola ka moko be mi balé to moni ka ndeko na biso Jérémy Yoka na ser na biso ya Canal Kin et biso tout toza wa toza plus net information en ligne donc voilà. Merci, merci. Je crois que tu as peu de Megasuko sur la paix Magambo Belé Belé. Je pense. Ok, merci. Donc, Nega Tozawa, Neto Lobi Tozana Matanga, Matanga et Zesika Oyo Batubaya Kolela. Donc, Zesika Tege tout ça là-bas n'importe quoi. Les alliés Sika Oyo, Toekole, Lisandego, Nabiso Godé le Fombo. J'insiste encore. Nabandego, Bazota Nabiso partout dans le monde entier. Vous savez, Ndenge Zaboé, Congo Nabiso, on dirait au boss à Namagambo avant. Parce que côté la nengata orchestre belé botami na 20 ans oh on a 10 ans oh yo. Laissez-moi vous dire que Godé le Fombo c'est parmi les artistes arrangeurs oh yo ba aider artistes belé bango tuana ba Kofi ba Wera ba Wemba ba Nani bango tu ba wazeko ba tuana tout ce monde là Godé le Fombo a fait quelque chose pour na bango et cette fois-ci caméra na biso ozala tokoye ba Nani ba Oya te. Je vous dis merci. Voilà, bonjour à tous, bonjour Nabandegotou, Baota la www.congodialogue.com. Tozalika ka toujours na continuité, il y a deuil Oyo, il y a Ndegonabiso, Godé le Fomboa, Outaki Kobungi, Samolonga Minae, Maman Charlène, Chalamama, Ndegape Bozo comprendre, Bozo Monapena que Tozali, il y a deux gens qui font des va-et-vient, que ça se passe en direct, Tozali pour assister Ndegonabiso, non seulement Natangu, Yabisengo, mais Natangu peut pas si on doit être là pour faire un bon travail, surtout pour nous informer, tout Bazota la Biso dans le monde qu'on a la diaspora. Comme je l'avais dit que hier, il n'y avait pas des artistes qui rendre visite dans Ndegonabango Godé le Fombo. Tandis que c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé. Orchestre et tout. Mais aujourd'hui, dans le moment pas si on dirait que Bangote parce que tu as Bangote, tu as Bangote, tu habites peut-être dans le cimetière qu'on a Bangote Barozala. Mais quelques-uns, quand même, tu as Bango. Là, je veux vraiment remercier tout d'abord Maman Francine Ngembe pour tout ce qu'elle est en train de faire. Et sans oublier aussi, sans oublier Batutu Oyo et Debiso. Déjà Nebomo na pena na Latiboye Fondation Mandala la Duchesse. Merci beaucoup pour na nyoso sali pour na matanga Oyo et mon ani assistance na yo pena et mon ani et se faire ceinture et pourquoi pas na Raïs Kabeya pour le travail. Il s'est sacrifié depuis hier que tous allés à Yakika toujours na cadre ya kolga la meilleure information sur Namoni. Président Masumo Azali Awa, qui je vais m'approcher ici Kazali. Bonjour Président. Bonjour. Oui, tout ce pays a trop. Comment on a eu l'équipe na yo Godé le Fombo. Ça va bon. Toye ko partager mawa parce que na Godé le Fombo toye bani na ye d'abord na quartier na biso et puis tango akomaki na ba 4e année secondaire. Nga nazalaki na orchestre nanga de la voix d'Isaïe Rovoza ya azalaki bassiste déjà na âge wana et azui examen d'état na maboko na ngai en tant que musicien tout ça et puis bon tout ça ka ba makambo belé nga en tant que grand na ye na makambo donc na famille na ngai donc vraiment azalaki moi na ya famille avant abala donc deuil. Et ça vraiment il y a biso il y a wana depuis le début donc le Fombaza wana même ngana moni était na musika il faut y a ponako couper sambote pour ba lien ça vraiment ba lien moko normal. Alors bon souvenir ni nos alango par rapport à mariage na bango non oyebi kenga na kokisi 37 ans de mariage. Et pour les artistes bazalaka instable. Alors au monique o bazalaka instable wana même bazamuke tellement que bazalaka scandale yango esalaka bakanisa que artiste baza instable. Mais il y a ça les 21 ans. Malgré réputation na ye jeunesse na ye tout ça mais ça les 21 ans de mariage.
Donc tous bato aligné moko exemple monene ya fidélité tout ça malheureusement Nzambe a outi ko séparé avec 8 enfants au monique eza charge monene. Maintenant bino en tant que ba kulutu na ebité bozo pesa ye makanisi nini to bozo conseiller nini? Non, mais maîtrise, makamoko non prévu, tout ça, c'est grave. Pour même ce que nous avons dit, Nzamba pesa kanzambe, suka wana po ye azana pasi wana te. Phrase wana batu baloba kango ba o bazana kati na lero wana te. Mais ce que zana problème neti wana phrase wana olinga kutu koyoka ngote. Okolinga loba mutu ayebisa yo que eza problème ye oza mobali kanga motema Dieu va t'aider. Comme ça, on a le courage de confronter vie pour vie et ça itumba. Lelo est simbi lobby simbité. Mais c'est malheureux, c'est regrettable que Moutoubouvandi naye, que Ide Moko Ezalaki maintenant il est obligé en tant que Mobali peut-être maintenant Luka moi si tout ça moi soit nakoya ce qui a ndengeni ba caractère ndengeni to yebité voilà tout ça. Lelo apparemment na bandeko bazota la biso tokolobaka ke RDC toujours na matanga de matanga depuis lobby papa Etienne Tshisekedi a otipe kokufa na habité moni ni pe ko yebisa parce que bandeko bazé belé ya diaspora pe bazota la biso sikoyo ebele bazolela te yo en tant qu'un grand artiste ya mboka na biso RDC aux alliés personnes publiques mutu mususu pa kufi qui quelqu'un qui a consacré peut-être 45 ans ya lit ya vie publique na habité na ba valeur na yo qu'est-ce que tu peux dire entre peu de mots par rapport à l'IWA? Non, l'IWA est regrettable surtout d'abord la famille et puis le monde lokola ye pour na mboka na biso parce que au moni mingi ba yebi makama démocratie au mona ya zaka na poto kuna munoko mais yebi kutu et démocratie pona ye lokola zaka na poto bazo mona niti biso to yebi makambo te to landa oyo bango bazo kanisa bango ne batala na internet bani nzoka ne lukute ezalaka makasi na ba Facebook wana biso tozo vivre réalité. Donc ce que babomaki mutu na selemba to yebi ke babomaki awa to yebi exagération monko ezalité et tu sais que dit en tant que politicien même ceux qui n'a partagé à vie na yete mais il faut na respecter ye po ye apona ki voix na ye na ko bana ko finga yete neti ba musuba saka na poto ceux qui ozana na idée ya yete ale yo komi su babenga ka soki collabo yende ki collabo ngazo sala ngope musika olieke aya awa biso to sala ba lutte awa na mboka na biso donc munoko musika ngana kipaka wana te mais eza regrettable parce que na makambo il faut balance équilibre ezalaka ba musuba za koto yo du choc des idées yango ndiko sala lumière mais na famille est regrettable, na opposition sikoyo na yebite comment les choses vont se passer, c'est vraiment regrettable parce que ça monument moko munene oyo atiki biso, c'est vraiment un grand trou oyo même na niveau ya mboka même surtout na opposition bakoka ko remplacer les lotés. En tout cas toza na matanga titi da matanga tokoka kozwa ta mingite peut-être pour na bato bakolinga ba joindre yo parce que biso moko pe tokoluka tokosala pena mission mobimba et kosala pena bien. Merci beaucoup. Donc na habité entre peu de monde ni ko yebisa bandeko wana peut-être bato bakolinga ba komela yo to babenga yo na téléphone ko baso wana. Non na zo yebisa kaka bato bazo landa ngai que dans 2 semaines nazo sala conférence de presse pour na ko annoncer c'est ba cérémonie ya 50e anniversaire ya musala na ngao na sala ya théâtre. Donc ba événement ebele kozala na kati wana public bakoyeba oyo bakozala na possibilité ya ko soutenir nga même moralement tout ça bazanga te parce que zali naza na besoin nango parce que musala tozo sala sans soutien et ça la malamu te donc yango wana donc na baninga nyonso oyo bayebi masumu de brende bakoki kobenga nga na 09 98 234 653 09 98 234 653 comme ça toko solo là tout ça na makambo nyonso ya culture makambo nyonso kako etali makambo ya mboka biso toza bato moko tozomona développement ya mboka esika mabe ezali to dénoncer mais toko boya bakonzi ya mboka te po mokonzi
oya ko ya lobby to ba konzi ba ko ya lobby soki batu mususu batie bango bakal mboka ko banu tourna kaka en rond tout ça c'est bien ko tia bakal sikoyo be soki yo comme na place basali yo yango il faut qu'on se compléter mutu abebisi bo corriger et tout ça bozo cheminer pona bolambo ya mboka mais ko budaka pona ko bude ba mona yo ke yonde combattant yonde abiso niveau wana to sala na ngoli sud. Merci beaucoup président Massoum de Blindé. C'était un plaisir de lui avoir, surtout que tozali awa toyende kosala musala oyo pona ko permettre batutu ba s'exprimer, surtout que dans pas longtemps corps déjà ekokende déjà na osepela mingi to so apena kulutu na biso kaka toujours na cadre mawa. Bonjour Koulou. Ah bonjour. Ah lelo déjà na ebike enterrement au sein malelo na bandeko bazota la biso sikoyo na net na ebite programme nini bakozwa. Bon programme bakozwa ezalika à partir de 13h juste hein, corps déjà fait que dans le cimetière. Oui, faut que dans le cimetière non. Médecin qui médecin qui. Alors toi ça na bateau nyonso balandi biso vraiment to peut remercier. Na bazali ko benga biso na mamikili apoto bani vraiment bino so bengi biso. Na ba soutenir biso na maloba na banini vraiment to peut remercier. Merci mingi. Merci beaucoup. Tozali kakawa na cadre ya matanga ndenge na lobby attitude oyo et osala pena bien to lobela makambo oyo parce que dans notre pays apparemment tolingana na munoko mais na ba accepter yango ndenge na mikolo na oloba boye si c'est vrai que olingaka nga obengaka olobaka ke olingaka nga semie esukaka na maloba te yaka sunga musala auto sala ça nous fera du bien. Il y a nos numéros de téléphone qui sont affichés là okobenga biso soko ko sepela penda ke do sala merci il y a trop na fondation Amanda la Duchesse so bozomo na penda ke ne dola taboye na grâce à fondation Amanda la Duchesse na onyo so sala pona biso eko sepelisa pena biso ya trop toko bosana te mutu asala ki pe ke makamu nyonso oyo ekoma na niveau ezali maman Francine Ngembe merci pour tout je te dois beaucoup parce que c'est grâce na yo nde ba makambo oyo ezoleka leka boye nde ba assistance ya boye ezoleka leka et tozali ka pona osala musala papa zwa pena même na ndenga sima hein okozwa pena ndenga sima et ça pena bien surtout que bandeko misusu pe bazaza na bango tokozwa pe moko na moko surtout na ba dépôt ba genre de fleurs nde tokoyeba banani baye te ba misusu pe tokozela est-ce que na cimetière nde bakoya on ne sait pas. Merci. Ndenge ka toujours na nosaki yango tozali awa na matanga toye komona banani oyo bazali tout près na baninga na bamoma pasi et tomoni responsable to coordonnateur na biso ya chaîne ya monene ya République démocratique du Congo RTGA oyo ezali kosala fierté ya média na biso monsieur Jules Kitinda qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Sango boni. Mawa. Oui. Mawa oui. Tomoni oyo ko assister Godé Lofombo ezaka rapport azali artiste et tout parce qu'il fait partie à RTGA. Pour Nyonso, d'abord parce que Azali un père de famille, Naza père de famille, on a vu que pour un père de famille, ce que au Bungisi Molonga Ninayo, surtout que Bazana Banebele, un Gauthier Banebele, quand la maman disparaît, c'est très très difficile. On a déjà pour Nabongo parce qu'on a Moboti. Et puis bien sûr le Fombazali Moutaïbani na domaine naïe, un musicien, artiste et musicien. Et puis enfin, oui, c'est vrai, Azali Moutunabiso, il y a RTGA. C'est tout ça combiné que Naïko Sala. Maintenant, ça vous fait comment du fait que c'est un artiste connu de tous, ça aide à Batebele. Mais apparemment, on est dans Matanga Naïb, artiste, en tant qu'autorité, et il y a Medvia, Naïb, les sons par là. Non, n'a habité ceux qui partent parce que Matang est banni depuis longtemps. Même si les autres la gaga lelo, hein, Matang est acquis depuis longtemps. Il y a bateau bando les Ganandaku, les gars qui pendant la semaine, lobby, lelo. Je pense que Moutouma ko supporter te ko compatir. Hein. Il y a peut-être des gens au bas du moyen koyate, mais je crois que tout le monde, devant ceux qui arrivent à l'Ofombo, tout le monde souffre.
C'est vrai que non, mon abandonné, je vois que moi, on est à Souka, ça même pas dans un an. C'est terrible. 8 mois. Oui, c'est terrible. Naïbiata, papa, mon gros supporté. Donc, et ça m'a rappelé ça. Bisognon, tozali ko partager en tout le monde, tout le monde. Ah oui. Toujours na page Wana Matanga, hier, tu as eu un message, soit disant qu'on a perdu Etienne Tshisekedi, qui est un opposant historique à Mbokanabiso, 45 ans de lutte. Par là, Liwana est interpellé au niveau. Non, c'est un coup dur pour Nambo Canabiso. C'est un véritable coup dur. Je crois que Bisognon Tozana Mawa, c'est une icône. Hein? Je crois que Soto Bengi démocratie Nambo Canabiso, Bisognon Sotoza un peu battu na UDPS. La combat contre Mobutu, les combat à Batunyoso. C'est un peu le père aussi à démocratie Nambo Canabiso. Donc c'est vraiment une grosse perte. Et hier, quand on a appris qu'il y a un c'est vrai que j'en revenais pas. Et à un moment donné, il y a inquiétude. Hein, qu'est-ce que ça va devenir conséquence sur le plan politique. Tout ça, ça a passé. En un mot, c'est encore une fois un deuil vraiment national. Je crois que tout le pays se mobilisera et se mobilise depuis hier pour Nakolela Tshisekedi. Vraiment, c'est notre père et la démocratie qu'on a perdu. Là encore, c'est vraiment deuil à Batunyoso, hein, tout le monde. Excusez-moi peut-être si je pose cette question parce que vous allez responsable de Mounene, Nakati RTGA, mais selon observation totale depuis plusieurs jusqu'à présent, na ba chaîne Nabiso, Yakin, atta documentaire à le Romo réseau légaté, on dirait même la chaîne nationale, tout le monde en même la animation matinale, on dirait que ça allait un peu spécial, Moko Boyete, apparemment on dirait. Non, là encore, il ne faut pas cause de la lecture sélective, il y a chose. La radio, la télévision, est belle dans le Canabiso. Exemple, il y a radio Nabiso, RTGA, Tolobeli Makambu. Tolobeli Makambu, il y a depuis longtemps. Tolobeli Makambu, il y a Liwa, il y a Tshisekedi depuis hier soir, Tozolobela. On en a parlé. Je crois que tout va un peu la communiquer, une famille et Koloba. Mais en tout cas, on en parle. Hein. Je ne pense pas que Nengolobi, chaîne, Bazolo Belangote, et même sur le Biso, groupe Nabiso à venir, sauf on lit le journal à l'élo, au moins il y a 2 pages sur Tshisekedi. De retracer dans une page son parcours. Non, je crois qu'il ne faut pas être pressé. Tout le monde viendra, tout le monde lui rendra hommage. Koluka polémique. En tout cas, je le rappelle que Togozaï à Mobimba, émission Mobimba, il y a un bureau si vous allez le permettre, pour tout sur la peine bien, pour la diaspora. Il n'y a pas de problème. congodialogue.com congodialogue.com